Quand on parle de Congo, on va directement Congo ya singe bonge faisons ngana no ya sika. Avant que bandele tonga me vonga ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kata miki. www.congoasika.com. Dans ma salon mzee oyinda mule la koti. Poto bana monde mobimana pesi no vraiment ba mbote ebele ba lobi gloire chama vuna kati ya Congo ya sika ozali vraiment président la vient la biso Maurice Mokulu que je salue en passant dans ba mbote ebele bo bana ko retrouver ba nouvelle yongola na ko laksa bino ba kwena ba recoin tout il y a ville province ya Luanda donc go parquet no na côté ba yeste. Ouais. Na parquet na mukomo, na parquet na mukomo. Bonsoir, bonjour, ça dépend à laquelle vous nous suivez. Alors, bienvenue à ces premiers nouveaux numéros de votre émission préférée. L'artiste parle sur www.congoasika.net. Aussi, même le number one, les boss, les Maurice Premier Mokulu à partir de l'homme de Scandinavie. Et puis, tout était honorable Patou Mombo, c'est-à-dire la fierté des mots en bas. Alors aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous la fierté de l'animateur, la fierté des animateurs, c'est-à-dire Moto Azosala honneur yaba animateur dans la République démocratique du Congo, particulièrement dans Katia Orchestre Wenge Musique à Maison Mère, à l'occurrence de l'honorable Lobeso Pota Oyo Lelo Toro Panzante Kenaye, à quoi il s'habille sur la réalité, et puis ma solo, ma projet, au Nyon Suyazanango par rapport à Moussa Lanaye. Donc je vous laisse suivre cette émission, et puis bana ya photo au bozo landa biso à travers www.congoasika.net car ndenge na ebisaki bino c'est-à-dire lelo tozana ye moko honorable Lobeso Pota oyo toro solo la nae en long en large masolo oyo toro nyata na ye yango lelo awa. Donc sans plus tarder, bonsoir honorable Lobeso Pota. Ouais, bonsoir Yaya. Boni santé na yo pe santé à mouvement. Ouais, santé za kitoko par la grâce de Dieu. Par la grâce de Nzakomba, par la grâce de Konga Monzali, par la grâce de Yemoko Mukoloma, de Nzakomba, de Nzapa quoi. Merci beaucoup honorable. Alors pour que Toko Tambalama on a vif des sujets Nabiso, honorable Lobeso Leloyo, Baso Bengayo l'homme des Pota. Tokoyeba aujourd'hui ça fait combien de temps Oyo honorable Lobeso Azana Katia Wenge Musique à Maison Mère? Oui, merci pour la question. Donc, on a pu se battre partout dans le monde. Donc, on a pu se Peter du Wabanza, les Français noirs. On a pu se Popi Sessung, l'empereur, Popi Sessung, les justiciers de la SAP. On a pu se Milko de Paris, on a pu se mettre le roi 2-0 Facebook. On a pu se Bazali. Donc, on a pu se faire dans mon titre. Mon patron, Ranson, là, il se trouve. Na bureau mon orchestre Wenge Musique à Maison Mère. Donc neti lelo na Wenge boy on a déjà 8 ans. Depuis 2007. Oui. Lelo en 2015 na juillet awa, na juillet si ma mémoire est bonne, si je ne me suis pas trompé donc na ba juillet août de na nini donc ndé to compta déjà donc na déjà 8 ans au sein de l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère. Si honorable na ndenge o pesi ya nona c'est-à-dire batebele baye barate ba mona ko la moko abandika ka lelo nzoka oza déjà mbiaka na kati ya Wenge Musique à Maison Mère o ya beti 8 ans ce n'est pas une mince à boire donc to mona ebele aye 2-3 ans akimia ko kite chaleur. En plus 8 ans na obin sabatwa. Ouais. Donc on est daté que 8 ans moko lembi te 8 ans là je suis toujours en marche. Pour animateur la boîte de conserve. Bon. Animateur tu as la boîte de conserve, date d'exploitation, date d'expiration. Quand la date à kotaki. Bon. Peut être quelques jours, ou quelques années. Et belé baganga na Wenge na ba grand animateur, baganga ba grand animateur. Et belé baganga ba kima charge.
Vous comprenez? Belé ba kit ne ton toye bani. Bani matin nous tout baleka na orchestre wenge musique à maison mère. Toye bina na sala batan e belé, na na sala boye, na na sala pe boye, na na sala pe boye. Toye pe mutu nini oyo alinga koloba trop, alinga koloba trop. Mutu musuba na musale lo ko mo bebi se siko koloba trop. Koloba bilobela lobela donc sona na le belo mam sous donc ils ont tout donc va mettre musaka ba ebi ba 2-0 Facebook ba ebi. Merci beaucoup car ndenge tolobaka koloba trop mbanga pasi donc c'est-à-dire o eza www.congoyasika donc awa musalande mbanga trop te biso bolonde www.congoyasika.net. C'est-à-dire l'obeso Patou Mbomo honorable Patou Mbomo les jeunes la fierté de Moamba et puis Tobo Sanité Maurice Mokulu premier les boss. Donc honorable l'obeso s'il faut attaquer mbala ngala moni na 8 ans wana oyo au sali na maison mère pour la première fois pour confirmer je ne pense pas que yagara mbala mo va confirmer au sana eloko moko oyo et ça là que bato ba tsa mo sapi ba le bageno oui c'est lui honorable l'obeso oyo abakisi libanga moko na kati ya chantier oui c'est ça eloko nini oyo bimisa yo emoni so clairement na miso abati oh mikele kele ngoya oh mikele kele oh atusambwisa ngoya o isela iseba o mana o nyangola nyangongo ko bo mana o iso bana to ya emale to bale to foko chekiso mikele pitere diwa banza e nafeka bakande montona limemia lioto ale libane nafeka bakande montona limemia ya Jose Makila suma nangbaka totombola maboko likolo e oye ngana balansa bango nyonso na se o balela sengia malaliko oye mino lele o yo ngoya papika kole o balela sengia malaliko ngoya kotia ntembe na ngiama o hayawa amona ngoya kotia ntembe na igwe hayawa amona batia ntembe bakitata lwe bayawa bamona Frankilanga ordena sonale bayawa ingele photo yo memanga liboso lobeso potai Jose Ndundu bononge weyaka o lobeso potai General Etumbalinga kimyana mboka e lobeso potai egbake omere angemba aliba ebo baole kaboye banzele baobenga bango baoboya o baoya nololingi ninye mobali be franga o mwasi nde bunge olingi lobeso mpota o wolela vanga ya Jose Makila e sumanda ngbaka e baobela o be kongo mpasi bukaye beso manyonyo ibe tutatata feka e kokobo ino ilanga e kokobo. Je pense que ça fait plaisir na Oyazola Nabiso depuis Finlande, c'est-à-dire Madame la Diva Nombe, Yana Sarah Nombe, c'est-à-dire Talara famille Nombe Mobimba, na partie à Mata du Topesi Bango Big Salam. Honorable Lobeso, Toyoki, et loko et Sala ke Mokile l'action Moussapinanzela. Mais pourquoi stratégie wana Yakoyamba la mona style à Kimboka? Parce que Yebara ke soki na ye na ndenge ki normal na okoka te yango wana na mikimela na ngala kimboka pour ke nazala unique ela kwa sika moko na monotoni na nzoto bilamba balata bekala be monotoni na bafeti ebetele bwakele yembelo be moko monotoni na lito ya bato ebetele bwakele yembelo be moko monotoni na lito ya bato ibwakele betele yembelo be moko monotoni na lito ya bato. Soko pendo linga kanga kotisa ngali. Vous comprenez les réponses nanga. Donc eloko sika moko monotonie na nzoto. So la taka o ketch nango eza danger. Yo tinga maka na ketch nga yango la taka monotonie na nzoto. Oh, véritable danger à courant na bombe. Voilà. Ebeteli pei na eyembeli na ebwakeli ka ndenge moko bika o nga danger. Mais so ebala na danger na wana bando banda oyemba ka nde moko. Bando banda ko buaka obwaka no ka nde moko siko ngai tango na yaki na mona ke po bat ba capter nga rapide po bat ba saisir ngai na zo valeur na zui lelo o lelo nde to benga na bo lo best photo sans émission vous comprenez ils a parce na ya ne loko bat ba voir au salon bat ba non négligent bat bana kala mo to ne to na kin so ça montoze colonie o nga na kinote donc to banga pa baka ke non kana mongo to soit na libinza to soit lika ke non na muyanzi to na mutabandundu to na ka mungala en général po bat na mungala to na mbuza to na ngombe ozoka soni po na lobango ozoka pe meso to zongi pe na bien to zongi na ba source
eza nde bato bauta mboka nde basimba bafaire même honorable 007 ndenge aza nayebi Patou Mbomo 007 l'homme de Ferland na PCPV nanga atu sambwisa na Ferland bambo théâtre donc ayebi makambo na oloba bauta nde basimba bafaire donc baline nyonso to yalaki utiliser so bwaki kri na lingala bowela na moto abwaki kri na biso so bwaki na Kikongo selo ya bana bwaka ya Kikongo de makasi tonga na maison mère so bwaki na Chiluba Bill Clinton na bwaka Chiluba ya danger so bwaki na Kizombo vejuna mbafo bwaka ba Kizombo ya danger zaike bwaka danger be clips mososo babuaka bango ba na tanga bato bazala vanga na zala bon babuaka de ya danger ba G5 vous comprenez babuaka de ya ba CN yo ndi marape G5 nandi metende na grand animateur ngama mwana ya boya batnala na ngoti. Donc on peut dire que le best sur la monde de la polémique à la raté. Ba compter ko ngati ngaba za ne fier na défendre bango animateur à Mayeli. Merci beaucoup, to continue. Parce que Babi, le seul animateur le bar français na mboko ezarayo. Botika na martelé. Te botika nga vraiment na martelé. Le seul animateur quand il azako s'exprimer en français. Ouais, selon ngai. Donc photo ndi maraba valeur na bino tant boza vivant. Et à la raté ko continue na cercueil, to le bagi abanda o betandinga bien. Continue là. Merci. Sikoyo nga na polémique na batuti. Ouais. Au moins, les animateurs là qui m'ont précédé, j'entends ici que il y a danger. Vous comprenez? N'en parlons pas. Doudou, oya kibinda, nkoi. Oyo ko zo susu banani o vena biso msu ya zaiko nani o ve Doudou adula. Ve nono, ozo comprendre ba papi cocaïne, ozo comprendre ba msusu abwaka su nani o ya na po linge minga no bwaka danger ka pe BCBG boy. Akenda nani o cellulaire pe ye célèbre nan onga na tanga yotanga ko mamutu mususu kaluja ko les frères on a sala nzela bijana ana buaka danger arabe na zaiko pe vous comprenez siko bat nos basala banjana bango ngaso na mone po ba reconnaître ngambango ifana na loko na nga kimongo na pesa kimongo pesa mobulu na terebi na nga vi na nga bakeri yoma Bakeri yo mabi petit nanga bor wana so na zoyo kango isala nga ba chair de poule na woka ba mi bayi na nzoto elobi ve nanga pichu bolenge ozo comprendre po oyana idéologie moko boye bat bandima te ko ozala na ina ngope na beti ngope simbi na mape mère animateur na mboko yo bat ba bossa na ngo papa bat ba bossa to mona ba trophée bat ba bossa na ngo bat ba bossa na ngo ba bossa na maka mwana nyoso batu mefo kutoza na impoli mefo kutoza na impoli ofinga no batu mukolo tiki ofinga babetelo maboko mais muto ya respect moko bana batu ka na lingi na ngama mbote ba yinie mboka mobimba muto ya kabela ka batu même honorable Patou Mbomo moninga za na yebi muto ya kabela ka batu mukolo baka ke na ngote Facebook atomboki 2-0 au moins pe kuna mettre musaka pe kuna tomboki OK mutu wana ta musu musaka na ndako kabela au chaque jour abino ka kena lo beso lelo na ngoto bosani makamu nyonso tu bato bosana ke lo beso zo trophée na mboko na bima meilleur animateur nyonso baganga na kuta bango bala et ate ke on na bima meilleur animateur na l'équipe on boaka te peut-être iloko epesa yo trophée ça français te iloko epesa ngane valeur ya français bato bapesa nga babi ala pe mutu te tono ka saka loka uti bakota mangbalangbata bakota balibenge bageme na kuna bakote ya ba luka kaiti na bwende bakote ya ba mokoto na centre ba fin fond kuna na ba ingende kuna na kati na ba bokato la kuna vraiment na ba songo na ba sankusuke no ata pena mutu ke no ezaka makambo kai na mbisi na kpanga or que rien organ chiki vraiment tete pena be sala kindeki balobana langila tete bene zo atana ngo bene fa na tableau ezo bena tana ngo ekotsa makambo. Merci beaucoup honorable, je pense que ouais ezate ke yango pesanga valeur français ti oui bon français ne ba monanga mutu oui nazo trophée pour na français nazo trophée na musa na sala ba moninga na yemba mo mer na sala eloko simba toto mbona maboko likolo oye to balance bango nyonso na se o balela sengia malaliko oye minyo lele oyo ilongo nyole malato ina balance la laliko ngoya ko tiantembe na ngiama ngoya o aya amona do mbonda vraiment ko ba vina suba Mohamed ba no beta ba pepe moindo ba boketu premier
Donc merci beaucoup honorable Lobeso Pota. Je pense que toujours continuer na profiter na pesa le sous mbote na yemoro le nam Merwan Maurice Mokulu premier les boss à partir ya Norvège l'homme de Scandinavie to bosanité honorable Patou Mombo la fierté de mo amba o tozane na kini toujours renier na ena to kangena ko to bana poto et soit binoté honorable Lobeso na zongeli lisusu Flashing est déjà dans le terrain. Je pense que ça fait au moins 3 ou 4 mois ils sont déjà sur terrain. Le 23 décembre. Ouais. Les lots déjà, mars, ouais, 2 mois. Le 23 mars, 3 mois. Ouais, c'est ce que je disais. Donc, aujourd'hui, on est ni yomo étant que muto yo sali musala na kati nango. Merci pour la question. Donc, mon question yo, si on doit répondre, il faut répondre avec toutes mes énergies. Au moins, orchestre Laura Wenge Musique à maison, mais tant que son tuteur, tant que son patriarchie est vivant et encore apte, orchestre Laura Wenge Musique à maison, mais gros ça la travail moi ma bêtise. Tant qu'il y a bien grand chanteur, vrai musicien, bon percussionnaire, bazaliona, instrumentiste à danger, DJ netibiso animateur à danger, DJ entre guillemets, boule rosa ma faute, petit nanga Jili Kintima ebi. Jili Kintima ebi Olivier Saya. Venanga Olivier Saya donc beaucoup mais ça commis na monga fula ebi donc boule ressemble donc album mais ça ba test bien et na ba clip il y a bien sauter ba clip vidéo non laisse tomber n'en parlons pas donc on a donc le roi de la forêt à Zong Seb na ba travail tout on a festé beaucoup plus il y a ADT à Kimpoui pour à salir na ba travail à danger na Dr Pichu Musung sans oublier bienvenue Tentapé on a CG Nabiso vient Somoni production donc au senti bien que non image ba clip Zong sera ba la kelele c'est là ba qui buisson pimpa au moins na performance on a image ba test bien ba boula ba ka disque mais pourquoi on a une question on a parce que ba tout bazo juger bino par rapport à Bakri donc Air frère na yo Bercy mo na yaki na orchestre donc ba crio bobunda nango na test na ye yango ga se répéter na kati ya générique donc yango quelque part et dindi 6 mois kondima malabino quoi na habite yo rejuger en ne te ce que va bi que dindi isa faux et archi faux moni musique toi na babilo monsieur salamaka en tant qu'artiste, a 3 étapes d'inspiration. Il y a des inspirations spontanées. Spontanément, je peux m'inspirer. Il y a des inspirations, donc vous inspirez par les actions ou les événements du passé. Il y a aussi des inspirations, on vous raconte une histoire. Aux yeux, on met en a kachakri. Sauf qu'à la fitting, vous avez bien. Vous comprenez. Au moins, mon frère, mon collègue, j'ose croire que non. Avec une inspiration, mon sous à s'inspirer spontanément que vous allez coller podium moyen à Wingé. En plus, vous avez nango des gens. Carrément, tu peux changer le côté. Ils ont au moment opportun, ils ont prêt que disque bima. Tu peux changer tout peu sur le moussouté. Selon Ngaï. Ils ont pété à travers la direction artistique. Mais ligne de bakene nango de abou, ils ligne déjà bien. Merci beaucoup. Je pense que émission Zokende bien. Batutu baza connecté sur www.congoasika.net. Bazo lelango mabe. Lobeso Pota honorable tozana sengomaka siro yambo lelo pour que to pantanteke mais je pense que Yebi TV à la randel kambangonga parce que nous chitons déjà. Est-ce que Lobeso Pota c'est un rancunier? Naza conflictualité. Naza mutu mona vivra bien. Chez moi c'est la transparence. Nabi go respecter batu. Elo nga linga rande mutu pas respecter ngai. Ne balobi ki non le respect est dû réciproque. Je n'ai pas respecté, il faut respecter ngai. Vous comprenez? Ngai a tous nini so respecter ngai en tout cas, je m'emballe mes cuits. Donc au moins on a été n'attend on a tout qui so na kokate mieux vona zonga na ngate équateur. Mieux vona zonga na mbanda donc respect. Donc je suis censé à respecter muto azali être humain. Muto be faut comprendre que non, attends leki na ngalo beso. Quand même il faut un PCP respect. Merci beaucoup, honorable. Presque tout. Alors, si on a une question curiosité, c'est-à-dire orchestre Wenge Musique à maison mère, vous avez tout, bana papa moko pe maman moko, s'il faut le dire. Mais kaka pana bino, vous avez sous orchestre oyo, bobunda na rabino na bino. C'est-à-dire au moment à un moment donné, Lobeso Pota
azo ko affronter l'autre là. L'autre là qui? Yo moko yebi. Il faut tanga ba kombo. Yo moko yebi. Il faut tanga ba kombo. Lobesopota peut-être. Azo ko affronter Bercy. Bercy Moana. Azo ko affronter l'autre là, Diego. Ou soit oyo kakoto yo o chanteur tel azo ko affronter wana ke ngana betara boy danger ngana na bakara danger ngana na pala danger. C'est dit à quoi? Et ça ka la cadre ba stratégie ou bien ça coaching. Et ça coaching, ba ko coacher ba basala ba dispute na quatre entreprise ter. Ba ko coacher ba tout que non bo se chamailler et les gars na ba télé. Mais oso reconnaître quand même que Boza le seul orchestre o makamboane les gars. Et puis binomo bo benga ngo ba concurrence loyale. Ils vont dépendre de l'éducation batu. Neti ngai bona ko le kana TVT na lo ba mabe sur héritier. Il faut en respecter. Surtout le monde ba âge. Il faut en respecter parce qu'à doyen. Aza doyen, il est avant que moi je sois. Vous comprendre. En plus il a vécu beaucoup de choses que moi je n'ai jamais encore vécu ça. Vous comprenez, n'engé pas bien. Et là dans ma bé bateau ba ofinga batu, so ba koti wenge, balonga na ba comportement na ba bandaku, ayemba la moko, aye okuta mutu na ko bandimi yote, na osale lorote, quand les mêmes jours yo zo manquer batu. Vous comprenez. On doit dépendre de l'éducation na yo. C'est que so ba bon travailleur, makambe éducation na yo. Et tali ba ko l'orchestre, bango ba ozo le temps que vous avez bon travailleur pour survivre peu, au témoigner peu un jour. Bozo bafoué. Te bazo bafoué, donc ce qu'on appelle selon réponse, selon conception n'angai, selon raisonnement n'angai. Bato basala biloko ndengwana bazo refléter image ya orchestre wenge musique à maison mais au moins quelque part réputation pe ya mouvement zobeba parce que toyebi il y avait des moments où ba makofi même betama ba pota etangisa ma ba makile koya. Là tout ça tant bofanda rabino morobo shisha ngo comment. Quand on makamna loba, aida makamba ba bisaleli ya batu. Ils ont marqué non soza musicien souka na musique soza musicien faut un entourage na yo ya batu oyo ba leki yo na niveau d'études na niveau ya vie sociale au moins maramususu yo bano beta ngoka soza musicien so yebani o vivana bato bana sena yo oyo ko yoka bango te bango ka ba yoka kayo yango e créer ba makambo wana so ba bino likambo yo gangi so ba bino likambo yango e créer ba makambo nyonso to loba ah yango il faut ko vivre etinga na to tanglo ba kombo awa ngana vivana bato baliko na ngai même na âge même sur le plan social ba nango likolo ko leka ngai ba. Merci beaucoup honorable Lobeso l'homme des Pota. Alors toujours qui est déjà vers la fin de notre émission quand on est solo là na yo lelo yo honorable ofansi mu bange na cri oyo kangi masolo c'est-à-dire monde entier oyo oboya yango akota na tonné ba soudé et bembeneza nga solo. Voilà. C'est moi qui le confirme. Katafumwa et kangi masolo eza osonga ki na labo parce que au santa qui arrivé à moi na mai Bercy moi na et beta ki tellement luyalu hotel vena na okokasu masolo te fona zonga labo alo yelie siko kimboka mbala mo kangi masolo toni moni question yo pour biso to sala ba témoin na la zamba plat to mona fara ya yo na ye comment jezalaki voilà comment jezalaki moni question be ridi masweme ba bodak tukeba. Voilà na biso petit nanga Rebecca Kankolongo l'antillaise ba héritier Bidi Coco Swing héritier Bidi Coco Swing. Vous comprenez? Ngas kono linga question oyo mais respect avec les respects que je vous dois. Yo loba ki ce jour là tu étais là. Et l'orni yo mona le kana yo wana spécial. Tempo. Boya ki na crion là. Ya krabata kakol. Yoga honorable pas tout le monde. Il y a bataka kol. Ambo. Il y a kraka kol. Expliquez bana mai so ba baraté ba parce que ça crie assez bon. Kraka kol. J'avais dit que non, l'artiste peut s'inspirer spontanément. Il y a des inspirations spontanées. Bon. Spontanément vous inspirez. Bon. Vous inspirez. Vous comprenez? Tempo da critère en au senga. Donc comme il crie parce que l'artiste s'est inspiré spontanément. Donc en réalité, ezalaki ba bozaki na boule orbimisé hors gamme. Ndando senga bo fansele tempo. Mutaje ayebo bwaka. Amutaje. Anamuna konde ba OK na ngone titeti. Yango senga bi vandisela nga bor. Merci beaucoup parce que yo sala vraiment reconnaissant. Te ayebo bwaka. À part maramne monsieur mabaza na ngwa ayebo bwaka. Ambo. Te na so vérité. Bon travailleur. Bon travailleur. Bon travailleur. Tala banjela na le kata bisika uta tine ça la boulot bien. Ça la boulot bien. À part maramne monsieur na ngwa na na bon travailleur.
Vous comprenez? On est d'ailleurs dans ce non. Babongisela nga nzungu, kakol sebondo, bongisela nga tempo. Mais tout de suite là, au Tcholo, à part m'a ramené à ma baie. À part m'a ramené à ma baie, m'a ramené ni à ma baie, yo moni. Oui, m'a ramené à ma baie, tolina le bon à TV, à bana posa na ngota. Ngala bien ngota, yondo ala ngana. Mobimba, bel mukil mobimba finga ba na ba TV. Yé bien ngoti. Ah bon? Mais il aura ma baie, c'est pas ni ga yango wana. Donc yé pas na yé nden nzamba ko finga na TV. A finga ba en plus avant na ba tumo ba ka ukusai. Oto mone lo besko to mo ba oto ngao. Na kindoki. Parce que dans la émission mo songolo na otanga kombote ba ebisi lelo se ba tse yo na honorable boye fara abi du point de vue boulot na opanza e on est là ce que mtalobi ya ebinga est-ce que honorable zape na ba animateur OK ofandi ozotalo lobité o pinanga na banga kai sia na banga na ba buzoba na ba sala kana na banga ba buzoba na bango ngasina mna koma loka bango na okoma ngata siko na bando bebise émission na ndo boya batutu bokanga caméra te yoso na ndo boya batu abino bokata caméra bokata na roba ndo boya batutu mais na osala ngote éducation na ngata comportement na ngata efutangelo moti efutanga ifona bo aka cri so magama ba cercle na kuma moya kala kutu magama kala ma alobaki ngo de ça fait so ba 2 mois yango bana tina na ngota bana tina ka servi wenge abini sa wenge. Ce que les gens entendent chez lui, c'est ça. Nenge kata fumbe zo kanga masolo. Wana kutana ngo mikata bukanga lonzo makama mike makama minene ali. Wana na l'accès ba tuka ke longika ke non na lobeso. Na esa ke aba animateur ba boîte de conserve, ba animateur ba boire ba 2 ans, 3 ans kimi orchestre. Akova na poto. Azui mukanda e azongi, akomosa sala ona sala orchestre. On comprend, nous on n'a pas besoin de ça net na lobeso. Na la besoin ngote ngake na poto 7 fois. So na po sorti kana poto pe na koma neti na linya ngote nga na vivant na cri il faut na boire à cri na lia na cri ya ngota mwe makama ba test sonné yaki ezana okute ke olo beso le mena le maite si orchestre wenge musique à maison mère animation orchestre wana animateur mota ko mema ngo yemoko tangela nga animateur nini bana la composition de cet orchestre a mema animation wana ya orchestre wana yemoko Jamazala azate bati okosa ni bakosa wana. Alors pour ça plaisir na ba onyo so baza connecté sur www.congoasika.net bazwana nous katamfumbo en live et ça la bango plaisir Igo sente katamfumbwe yo. Desero Facebook katamfumbwa shiliki ntima Mbelina ya fumbwa na Jose Makila Sumanda Mbelina ya fumbwa na Ngamaka ngoya Dodi Mugamba katamfumbwa jeti bilomba Steve Imono katamfumbwa mama Mbelina ya fumbwa na Jose Makila Sumanda ngoya fumbwe bana Renaissance na presentinge ngoya Diembo kani ya Marlene Ntesa Trésor Putu katamfumbwe Putu mabi katamfumbwa dete ya kimpu elo gata Mbelina ya fumbwa ya popise sungwe Adolphe Ngakia Mere vala na Londres kata fumbo yo Junior kata ki fumbo ya yo mbelo yanga yalo bela sokata fumbo ya yo mbelo yanga ipo mufela kati fumbo ya yo mbelo yanga trésor la kati tum yeli kata fumbo kata kuna Yeli kata mfumbwa mbelina ya mfumbwa na ngamako ngoya fumbwa na ya mbelina ngamako Merci beaucoup, je pense que ça fait plaisir à celui qu'on appelle fumbwa na yeli bango susu na yeli bango soki balobi tika soki balobi simba soki balobi tia henga nazoka mwasa ndumba zwilibale Nazoka mwandeko mwasa ndumba zwilibale akomi kobota bana kobokolo bana kotala bane kokengela bana bandeko mama saka yos masaka nsaka mama saka yos erite bidi koko swinge ansaka mama saka yos glodi ponda ansaka yos allez beta pampa Brigide, ayungula ba mama yungule. Merci beaucoup, je pense que ça fait plaisir à celui qu'on appelle
Maurice Mokulu premier. Mama yungule, yungula ba mama yungule, ayungula ba mama yungule, yungula ba mwamba yungule, allez sima moi africaine quantité, quantité nzambeta la sima moi sa mondele Dimitri. Mais ce que tu as quand tu as la crié, c'est que quelque part on reconnaître et puis va valeur à l'anguille. L'anguille en année. Pour toi qui le bisima, ya moi si ya mondele. Dimitri. Bien la l'anguille. Quand même bino bebe ko na on landa bino. Bino ba ko na mutu na landa bino bo sala agence lobeso. Ça na plaisir fort. Na va na pena na ba sala agence lobeso na bi ouais. Asti ça na mpifo, ana nkuma. Ozo comprendre yo na si bangote, allez si maman africaine quantité. Une quantité maman, si maman sa mondele Dimitri. Dimitri africain kakana matembele quantité. Quantité mundela bouli misunyangulu Dimitri. Yungula ba mama yungule, yungule. Wana soza leki ya muselu. Leki pardon leki ya katafumba. Ba muselu beto lo bela ngote. Muselu, je pense que Seka songo ba yebi masana nga seka songo na Paris ba Lubo Star Kalambai ba Merlin Soumakiala ba Joël Kinanvidi garçon de l'X ba Junior Bongongo ba Trésor Mbombo. Vous comprenez ba Christian Kino ba Christian Mandani ba Christian Mbala Yambala ba Boda Lufangadio. Donc tolobeli pe muselu ti po muselu pe na makamno nga na kino na kendaki na bandenge moko. Mais expliquez biso. Muselu Maman Mousselu. Mais pourquoi Mousselu? Parce que je me ressentais vraiment que c'est le Mugaga ou bien le rôle télémite qui a profité na Imba Mousselu. Mousselu ku te na ngongu tukala. Mousselu na ingeta na générique na biso ingeta. Si on a tout. Te Mousselu za ba inspiration na sala. Poso na nina na kat na boka na mnokamboka. Na boka na mboka. Biga boya ya mama bake konda Mousselu yo. Bagaya yo ke pesa Mousselu mame. Yambula bakala ina tanatange na Mousselu mame. Yambula nketo ina tanatange na Mousselu mame. Yanike kayenga. Honorable, permettez-moi de mouke. Place Nino Tsaka Munokwa Mboka na bakri na yo. Munokwa Mboka na première position. Na bakri na. Bakri na ngai. Muntako sote lingala monotonie. Munokwa Mboka na première position na villageois. Munokwa Mboka eza première position. Ndega loba ke na eza vitesse de croisée vient nga Baker yo maebi Nestor Mbemba. Vitesse de croisée na si batuke non takanga na mute kwate me na bwaki biga boya ya bake konda Mousselu mame. Bagaya ye yoke pesa Mousselu mame. Yambula bakala ina tanatange na Mousselu mame. Anketo yin Papi Matalata la bika Mousselu mame. Merci beaucoup, je pense que Papi Matalata la bini Mousselu. Alors nous sommes déjà presque à la fin de notre émission et l'Obeso Soro saluer ma 2-3 personnes pour ça la bango. Na boa ba kri. Mwana ma batu so boa bango ba pesa bango loti. Mutu so boa batu so ba na frappe tina kata libanga. Bazo frapper ba frappe na ba zo ba mbongo na bango mais ba ko frapper tina ndule. Bon. Mutu o nourrir en espoir. O so ko boa kinga na fumba wana to na Mousselu na o pelo bor mona sendwe. Mais yo pe foke bango. Ka yango na foke. Yango mo na so na boa mo ba na boa kiona ba ba to ba respecter bato. Bato même ko sanza kuti. Je n'ai rien à mbongo ti. Na ko boa kayo na boa ko honorable Patumbombo. Na boa ki la peta msumbongo ti. Tam so elanga mutu mo elinga la. A ko proposer nga pe conseil moko bo, a ko proposer nga conseil mo pe be ko sala nga bien na vie. Vous comprendre? A ko esanga ko pesa nga pe idée mo bo ya cri. Bénéfice na nga pe yangwana. Yo ba boa ki yo. Buganga ba boa kayo po bulata ke mutu na pa lataka. A tchaka carburant na car. A futaka palin rien. Yo va na yo chez yo. Je suis aux réunions, Mikolo Koutou, ma chance, je suis aux réunions. Et comme allô, réseau, allô, mais les réseaux m'embêtent. Mais réseau m'embêtent, on attend, merci beaucoup, honorable. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Donc c'était là l'honorable Lobeso Pota, Panzaki Tekenaye. Je pense que Batunyo Sobo ala qui connecté bo senga biso to yambela bino ye to yambie je pense que boyoki ndenga panzel bino nteke donc on a profité pour notre moten à celui qu'on appelle Maurice Mokulu premier l'homme de Scandinavie les boss à partir à Scandinavie to bosanité pas tout mombo l'honorable Anakin to bosanité Sarah Nombe la petite sœur propre
ya Mama Diva Nombe. Donc bino tout bana poto ba masalanga ba bodie bokuma. Donc bino tout. Je pense que tout le monde est dans le prochain numéro. Bye bye. Bodo jamari gada fumbwa ya ngoya o mbelina ya fumbwa ya jile dikando ngoya o mbelina ya fumbwa na ngamako ajele dinganga ale fumbwa mama jili kintima o kata fumbwe yo fumbo ya yo mbelo yanga ya lobela so kata fumbo ya yo buka mbelo yanga tede tenda le petrole fumbo ya yo Serge Marocae, titi, Cherry Bompea, Kata Fumba, Borsemenga, Cherry Bompea, Kata Fumba, Borsemenga, Mbelnaya, Fumba, ya maîtresse fina, Kinyo, Nana Olela, Gina Olela, Mama, na Olela, Ngoya, na Helikata Fumba, Kata, Elie, Helikata Fumba, Katate. Helikata fumbwa mbelina ya fumbwa na ngamoko ngoya o koko swing eritebid koko swing kata kringindindi kata mama lema yungula ba mama yungule ba mama yungule ayungule Yungula ba mama yungule, yungula ba mama yungule, ayungula ba mama yungule, yungula ba mama yungule, allez si maman sa migraine, quantité, allez quantité maman na si maman sa mondele Dimitri, et le Dimitri maman les si maman sa mondele Dimitri, allez Dimitri maman les maman sa africaine, quantité. Quantité, et la zoka moi bande ko moi sandumba zulibali Lara baby Lara moi sandumba zulibali Pereto dimba moi sandumba zulibali Komi ko botaba na aleko simbaba na aleko bokolaba na aleko talaba e mama masaka yos asaka mama saka yo Petere diwa banza saka yose mama brou abanga bangote na banga ne busoba na bango animateur wana. Donc quand il passe à la télé pour tutoyer les gens, pour inciter les gens, on laisse bango bakoya bako mona makambo ezan kumu ya Équateur kumu lobeso dit le roi de la forêt kumu lobeso na do pesa sur exercice bako comprendre makambo ne to kenango sans oublier le 17 avril, le 18 avril, le 19 avril tout ça na kati ya Grand Hôtel de Kinshasa. Bagoya Baromona, na pesi ba Ferlandais nyonso mbote à tout sambwisa. Jeto Cigaro na kacha Ferland. Na pesi mbote Fabrice Munga, Zeko Mayeye Zeko Jetibilo ma femme d'affaires femme agréée. Na pesi lisusu ndeko na ngai Yannick Kayenga la monnaie la plus invisible. Yannick Kayenga Yannick. Adolphe Ngakia na pesi ba mbote à trop donc Teddy et le missionnaire Mungimba Noko Gilles Dikando Trésor Loi my brother Mambote Bisega Zali vous comprenez à l'époque oui allo Soko Kimbonda Priki Tindi avec le collet veut dire bana posa mokonda mboka José Makila Sumanga Bakai aboye oyo nazongi nasim mokona ngambo na mokona ngele dende ale basusu na ngele ba kobelela dende e mama badindi na maye tindende ti boya kakozwa ngayo tindende ti bakati fumbwa iko sente kata fumbwe kunze imama makata fumbwe kunze mbeli na yo fumbwa na ngamoko kunze desero besi buke kata fumbwe kunze fumbo ya yo mbelo yanga ya lobela zokata fumbo ya yo mbelo yanga eridi maswe makati fumbo ya yo luka mbelo yanga dodi mukamba kati tu helikata fumbwa kata helikata fumbwa kata kri tintin helikata fumbwa